Kotala bato barana poto. O bazo kotala Karine Mokonzi na bandaku bazo ele babiloko ba cadeau pour na acoustique a ute ko beta pour na ko féliciter Karine Mokonzi a épaté batou. On n'a rien à dire, hein. Donc ma femme est derrière. Il faut les malgré les occupations, le boulot, tout ça, on s'est dit bon, tout est consoler ça, des choses. Voilà, et on a tout. Karine Mokonzi, à mon en raté na mamatanga batu Karine Mokonzi, baningane belé pe ba koufela ba mona ba message à Karine Mokonzi te ba traiter na nenga faux. Oui, tout na matanga donc voilà. Donc qui consiste en un biseau Ariachou à Philippe Petit à partir à Turquie. Et voilà. C'est l'unique façon de partager le moment où on est là pour assister. Donc on est là pour toi assister et ma vie pleurer avec ce qui pleure et réjouir avec ce qui se réjouit. Donc tout le monde est là. Et là toujours les nanas Ariachou. Na ndenge bino bofingaka ke tata mobimba boye okumisaka mwana mwasi nga na adora Karine Mokonzi te totika complaisance ya koloba te non leki ya Ariachou akufaki na mai pona okatsa pona koya poto monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Merci beaucoup chers internautes, bienvenue à cette chaîne Congo Température TV. On a le bac à vitesse au wapi. Donc n'habitez vous a tellement belé, vous avez un duplex à Mokola avec votre humble serviteur héritier Iboula Mwana Tsukana Bango Nyoso. Donc sur le lobo moninga na ba etando na bino ike na bandaku na bino na ba téléphone na bino partout. Otokotaka sans totoke, otokotaka sans permission, sans invitation. C'est pourquoi, parce que je dirais tout d'abord mes sincères condoléances na famille ya Ariachou ou aouté ko bungsa bongo leti na ye na mboka ya Turquie. Oyo batu ebele basalela ngo kabal pona koloba mabe ya Ariachou, pona koloba mabe ya ndenga mabe eza bien te. Parce que Aline soit se retrouver en Turquie, et ça qu'il a gagné au salaba chana, a gagné au somba biloko, et au somba biloko na ya commerce n'engezalaka. Aline azana da maman ya bana mibale, azaki pe na zemi, ayo bota à partir ya Turquie. Ko bota ki na Turquie ndeki ko mema na liwa. Toti ka complaisance ya kolobateno, leki ya Ariachou akufaki na mai pona okatsa pona koya poto. Totika ba bêtise wana parce que biso to linga mingi ko torturer ba moral la batu soki muta koti nzela Turquie ezape mabete eza nzela kaka poto nyonso ezaka nzela mutu nyonso ana mutu mota ko longwa na Congo bani okene makolo papa toko ma France jamais donc il faut mataka o mata avion ti okene ngo okene obioke nzela bateau mais siko biso e comme logo la moi tout comme moi battu trop mais ils a bien te songa na ye ils juste pourquoi parce que battu belé ba traiter Karine Mokonzi na ndenge ya mabe Karine Mokonzi a mona na raté na mamatanga battu Karine Mokonzi baninga ne belé pe ba kufela ba mona ba message à Karine Mokonzi te ba traiter na ndenge faux mais comme on a acte de bonne volonté oyo mami on a benga mami Karine Mokonzi maman Coca-Cola la baronne na biti na minute au ba chinois ba le défenseur ba na membre ba charge ba telemi parce que président héritier Iboula président ba le défenseur nazoloba donc comme on a Karine Mokonzi na matanga a ko représenter aye ko assister plutôt na matanga ya Ariachou oyo ba dongolo miso o ba lobaka mabe ba komi ko commenter bozo commenter mabe kako finga ngakuna kasi mtakufela Karine Mokonzi pour ni bo souhaiter ka mona batu ya mwasi mabe mona bata mama Charlotte personnam maître Didier Mokonzi wa ute kotika biso
Bo souhaité ka mabeka pa na Karine Mokonzi poni. Karine Mokonzi asala bino nini? Aboma nani? O biso ti lelo toyebaka te. Tolingaka mwana mwasi ote. Mwana mwasi non. Tozala batu. Tozala vraiment batu. Kotala motema malamu o Karine Mokonzi azalaka nango. Yango moni ngai. Na ndenge bino bofingaka. Te tata mobimba boye. Okumisaka mwana mwasi nga na adora Karine Mokonzi te. Na adora ete. Ke atelemi botomo sopele mafuta tozo lembola ete. Tomona ate aza mwana mwasi oyo, aza na motema malamu, aza mwana mwasi oyo, azo tambwisa batu na internet, azo pesa batu vie. Kotala bato baka na poto, o bazo ya kotala Karine Mokonzi na bandaku, bazo ele babiloko, bakado, pona acoustique a ute ko beta, pona ko féliciter Karine Mokonzi, a epate batu. Batu bandimaki te ke Karine Mokonzi a uti ko bete loko wana. Mais biso, batu tozalaka na ye, toyebi te, to beta déjà, hommage à DJ Arafat, to beta ba laissez-moi tranquille, to pesa ba devoir wana. To beti ba chanson confinement et pesi makambo. Po to beta acoustique esengaka mwa temps en préparation, ko lingaka mwa boule. Ah Shilva Makwala. Ah moninga ya Alida Mavuba na kati ya France, ba français ya solo. Ah makambo nazo loba yango wana nde. Toyebi te Karine Mokonzi azodi temps ko préparer acoustique et puis abeti acoustique na ndenga mutiete et sepelisi batu bate belé. Bakamo amsu ba olela ma emiso zo tita ton Karine Mokonzi azoye malai lai pourquoi c'était on sentit que Karine Mokonzi pas vous à moi bien témoin jeune donc on sentit que Karine Mokonzi azo panzana mais si ko bino ezalaka nini sala bino pasi bolinga pe bat na fanda boye na kits na nga boye muza telinga caméra nazo lobela rayo Hervé Bosita peine tolo mo pas monter na lobela rayo et ça la bino passe maman Béatrice bazutu ba charge maman autorité oye mais kotala sikoyo oyo bino bolingaka pona Karine Mokonzi boye bisabiso bokoma ba commentaire kenga linga Karine Mokonzi se comporter boye nga linga Karine sala boye na linga Karine zala boye mwana bata maman Charlotte Yaya na Armand Mokonzi asala bino nini bolobati azana koyoka bino nebo komana ba commentaire alandaka yebi sans plus tarder donc ne bongo totala ndenge Karine Mokonzi ayaki ko assister na matanga ya Ariachou bazaki longo na ba Ans Luzolo na ba la Duchesse ba comédien na biso pe ya mboka oyo pona ba confinement ya poto malgré ba déconfinement ba déconfina bango mais kotala sikoyo banani o bayati na ba ope baye parce que ba comédien bazé belé na kati ya Belgique wana ba o ba monana ti en tout cas nzamba pambola bino sunga bino Hervé Bosita pe na musée so bo d'accord na nga botchela nga no image wana totala nga na bino après tozonga na plateau play. Bon. La Chine a tout ça. Tana matanga. Tana matanga. Babito lela, batbao lela. Bon, à toi, dans ma tanga, il y a petite sœur, il y a Ariachou. Donc, programme ESA corps et Kekini. Corps et Kekini mardi. À partir de mardi, corps et Kekini.
lokola bakor mpe banda corona ekoma bakoma okunda bato na 24 heures bon so eke mardi baoki okunda yango au plus tard jeudi baokunda et puis bana ndeko na biso atiki bana mibale bana mpe baoki bana 4 ah ok donc ana bana 4 mibale na Turquie mibale bana na Kini donc ba oyo Turquie mpe baokita Kini. Moi puis Ariachou tozana yema bebi kaka na matanga choc kobungisa grande fille ya bongo donc moyen to image ezate pardon YouTube pardon tena lingaka pasteur nzombe nalingaki tango bato balali. Donc voilà, bolinga bomona Ariachou bomona bomoni ekuna bomoni Ariachou ekuna bomoni na président 11 donc voilà. Donc, Sangamawa. Papa Zapio. Ouais. Ah ouais, papa au téléphone, papa c'est un bas. Mais tu es le président Mike. Président Mike. Oui. On a dit bon, l'ando toi na matanga. Oui, toi na matanga, donc voilà. Qui a assisté à un biso à Ariachou, à Koufili Petit à partir à Turquie. Et voilà. Les seules et l'unique façon de partager le moment où on est là pour assister. Donc on est là pour toi assister. Et ma vie pleurer avec ceux qui pleurent et réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc tout le monde est là. Et là, tout le monde est là. Président 11. Et président 1 contre-jour. Président note A, c'est mieux. Président, il est ici. Oui, président 11. Tout le monde est autant d'économie à Ariachou. À Koufeli, petite sœur. Moi, message. Le message là, on n'a rien à dire. Hein. Donc, ma femme est derrière. Il faut aller là, malgré les occupations, le boulot, tout ça, on s'est dit, bon, tout est consoler ça, des choses. Voilà, et on a tout partager les moments difficiles là, c'est qu'il y a la famille. On a vu ça à Tiki Bisso, quoi. Donc, comme il l'a dit, dans toutes circonstances, il faut beaucoup de salaire. Donc, c'est Dieu qui donne, mais c'est lui qui le prend en même temps. Il faut l'accepter comme il est, donc on l'accepte. Voilà, je vais tout consoler ça. Malgré on te dit bien, c'est Dieu qui est le consolateur du cœur brisé. Ma présence de Dieu, ça lui est bien à mon ami. C'est un peu ça, comme nous on regarde là-bas, avec sa photo. Voilà. Ah ouais, merci beaucoup, président. Hello. Manjoba. Il n'est pas présent. Il est un bon bord, c'est un bon bord, etc. Et le garçon capable. Il faut que tu soutenir la famille, et ça va quand même bien. Voilà. Ah ouais. Mon père, maman a dit ce qu'on a signé. Mère habillée. Mère habillée, Azam t'a partagé ma casse, partagé à tous. Merci beaucoup, Nassi Bomoni. Mami, maman Coca-Cola, et l'on a la duchesse, Bakutana qui wana na matanga. Et salati, elle est bomoni bien, Ariachou et mon koutazo boya koloba parce que. Et donc ça la passe, si pour la monnaie n'a pas commentaire, nous sommes comme Ariachou m'a laissé letinaye. Ariachou m'a sali boy, Ariachou a un bon, Ariachou sala belé qui n'a pas couvert dans la Turquie.
pourquoi bolinga kokotaka na vie ya batu okoti na vie ya batu obimisaka mabe ya mutu so monike na commentaire ozengelo ka okoma komata présentata mutu ba sincère condoléances c'est ça la bien oh mata mes condoléances ata otanga no kombote ça la bien mais tu voulais seulement que tu prends ton temps ya okoma message pona ko insulter pona ko finga pona ko komelo ko sala muninga pasi tala sikoyo no fanyola babige yo mto letisi leti na yo et ça la ondeni badani ba obetelo maboko mais biso to na biso kuna te mais bo sala mamba bien ndeko zala pe bien mingi na baninga soki bazuli kambo en tout cas bravo à toi Karine Mokonzi na assistance na ndengo sala pe que non batu ba yo kata voix ya Ariachou malgré batu ba uti kolanda ba interview ba la duchesse ya ba Anse Luzolo ne ba uti koloba et ça les vraiment tu to komingi na lengi na ebite bozati tellement belé ya kolanda yango na oloba ka boy muto aza na posa ba yembela ye pa Karine Mokonzi benganga Obenga na plus 243 89 95 59 158 champion Wadol 89 95 59 158 so na posa Karine Mokonzi embelo nzembo obengi héritier ibula na kosala tokoyeba neni tokobeta bakati na mamela baronne mama Coca-Cola nani na annoncer na batu nyonso baolanda biso na monde entier boyeba te bozwa ya coffret ya hommage à DJ Arafat. Laissez-moi tranquille, nous avons un confinement, nous avons un acoustique, nous avons un coffret moko, nous avons un calamité partout dans le monde entier. Nous avons un somba pour éviter, nous avons Karine Mokonzi mingi la baronne yende mutu, a repesa YouTube elengi. Yende mutu a poussa pe ba musicien belé. Afin na pe permettre ba musicien musu pa pesa ba on peut makasi, le pe ba comment soro boyi yango. O tia ozu grenade o tia na munoko so yeko bombarder na nini na Rwanda te o luti mboka oyo otende bio kotata na kati ya mai o keko bombarder na kuna esala bien mingi pona Karine Mokonzi la baronne mama Coca-Cola musée o kotala nga bana na ndako balelaka so bazo na otanga ba mona batu ba loba mabe ya Karine Mokonzi esala ka pasi pe ma mais botike la biso no ye o mona te koto kuna mbwa sumbwa Moi, je suis en boîte. Bate belé, ba fille belé, ba na internet oyo. Mutu moko ta robunga Karine Mokonzi. Ba yebi na nini o asala. Lelo ba Yvette Kalombo, ba Fifi Siwa. Bana bango normal na Karine Mokonzi ba collaborer normal. Mais pas sinini obino et sala rabino. Yango na lo ba te soti mabezali, comment na message comment na commentaire Karine Mokonzi na chaîne comment là nana maman mon États-Unis a singa pesa nga numéro Karine Mokonzi na bise fona autorisation pour na pesa sur moi na moi si wana asala batu mabe bo batu ba lutter pour ani sera mutu mo malamu o monte mame mili to bete da kao akoya mame mili ane na Grèce kuna fa na mame mili azwa kao ya libela ko kakukola mukate bato tu bano kumisa mame mili we mame mili ba oyo ba pui ba koya kao ba mari bongola ba koya ba kao ti lelo ba la mukate ba pesi batu ba mbongo ba nini po ba finga ka Karine mais jusqu'aujourd'hui Karine Mokonzi aka au top wapi mari bongola wapi nani mame mili baza wapi mais lelo Karine Mokonzi aka au top. Donc, il faut comprendre que le autorité morale à YouTube, c'est Karine Mokonzi. Quand la mine te besoin, album, on a le bâtiment, soit on a pour ça, Yanzembo Benganga, et au sala bien. Je dis merci à Valentin Matondo, papa na Kimia, pour compatir na yo, pour na petit frère na yo, Kimil, on a bien la boss Kimil, à Outé Koutika, Bisso na Kamwa Makasi. Merci, bah sincère condoléances, na famille Mobimba, il y a Valentin Matondo. Papa na Kimia, Pati Sidi, qui mon ami, je te salue aussi. On a présenté ma sincère condoléances. Je dis merci à René Kokila, Carl Lewis, Bruno Lubi Kambongo, ya propre, Sandra Wangata, maman na Petit Bon Junior, Adali Iboula, maman Mokonzi. On est ensemble. Je dis merci à Shiva Makwawala. Et puis je dis encore merci à toi, Ali Damavouba, Nakata France, Nena Loba Kaka, Tomonani, Soti, Nzambe, Azongi. Nano te play. Monatie botalelanga
Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu.